bande Vision Plus Télévision bisi kanyo sobozo landa biso bon week-end chez vous bino bato bo sepeli lisusu une fois de plus na tranche na biso oyo boye ko sepela ko landa chaîne oyo ya bino chaîne ya biso nyonso biso ka tozora basango ya sika basango oyo etia kabiso à la page par rapport à l'actualité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Une fois de plus matoni pona bino pona confiance bo corda biso pona koyoka basango otopesa kabino lelo lisusu na ye kopesa bino information moko qui est une information fraîche et uti bimaka kalate état des droits tolukaki na mboka afin que il ne puisse plus avoir une justice pour les faibles et une autre justice pour les forts. De justice, il y a deux vitesses et ça la lisusuté et ça la justice moko pona batu nyonso soko za mokonzi osali mabe bakangi yo soko za pe mutu oyo zangi tina o mutu atangi tina te mutu ya basse classe osali pe makamwa mabe bakangi yo justice et ça la équitable pona mutu nyonso yango état des droits na lolengi wana au président de la République alobaki état des droits pona mutu nyonso lelo pro justice est commis na maboko ya ndeko na biso premier ministre honoraire oyo to bengi na kombo ya Bruno Tshibala Nzenze. Qu'est-ce qui lui est reproché? Ba misusu na moni ba misusu ko telema déjà na ba compte misusu ba le quoi ça le quoi règlement des comptes au président Félix Tshisekedi aligné à régler ba compte parce que boye non na ozong ça moi si mamuke et je vais lire les documents ici. Awatoza le 12 septembre 2019. Responsable d'abord ESA, procureur général près de la Cour de cassation a écrit une correspondance et par le chargé, les responsables chargés de la police judiciaire ont fait de mener les investigations sur les accusations présumées de détournements qui pèsent sur l'ancien premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Naotanga document. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire, je vous transmets sous ce couvert pour investigation et rapport à me faire une copie conforme de la lettre numéro CAB/20/JPBL/019 du 19 août 2019 m'adressée par maître Jean-Paul Boko Lofemo au sujet de l'objet mis en rubrique. Ordonne Flori Kabange Numbi en réponse à une plainte déposée fin août contre les derniers chefs du gouvernement de Joseph Kabila. Ok, ça c'était la correspondance du 12 septembre 2019. Oyozomona malamu kete eza makamuzo daté na ti na era Joseph Kabila Kabange l'era Zaki président de la République. Oui, le dernier premier ministre Zaki Bruno Tshibala Nzenze, mais boyebi yango déjà malamu bandeko oyo bazalaki na cabinet na ye, bandeko oyo bazalaki ba expert, bandeko oyo bazalaki ba conseiller, et salaki mwa tango moko boyendeko mbongo na bango ezalaki kobima na trésor public ezokoma na cabinet, mais premier ministre ndenge tolo bango na kikinois azako mela bango mbongo basalaki ba sitting awa na bureau na hôtel du gouvernement makambo salemi awa eloko bimaki te. Mais depuis état basali moi collectif basali moi plainte na bango ndeko Flori Kabange Numbi procureur général Erwana atindaki maloba depuis le 12 septembre na 2019 pour na kotaila makambo wana parce que makambo ebele ezali koleka penza malamu te. Voilà pourquoi bafungolaki dossier moko pour na kolandela pour na kosala ba enquête sur les détournements des salaires des membres de son cabinet propre batu o basalaka na ye na kati wana cabinet na ye bamisu bazali ba conseiller Dirkaba dans Dirkaba te mais Dirkaba azali na kati ya liste batu wana ba conseiller bazali belé na bazako zoate ba chef d'agence bazali na kati na bazo zoate ba attaché de communication bazako zoate bazaki un peu un grand nombre là et cela qui peut plus d'une année bazako zo bango na bango te bazako toucher be molimo na bango te état de droit olugaki yango yo. Lelo sikoyo toza awa toza lelo le 17 nazotanga la bino pro justice ya oyo batindeli nazotanga ngo permettez-moi que je puisse lire comme ça moi pro justice yana
ministère de la Justice et garde des Sceaux, transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Palais de la Nation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, hôtel du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, Kinshasa Gombe, Monsieur François Xavier Kongolo, ex-conseiller technique spécial primature, à Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle à Kinshasa Gombe. Objet, plainte à charge à l'ancien Premier ministre Tshibala Nzenze pour le détournement des salaires, primes et autres avantages légaux des conseillers et chargés d'études. Donc, ils ont conseillé, mais chargé d'études peut bazala ki wana. Ba lobi bien avantages légaux na bango, avantage ça veut dire prime, prime na rendement, prime prime de risque pour la frais d'émission et na salaire na bango pe. Donc bazala ko toucher à moli société. Yoka mukanda o balobi. Monsieur le procureur général, je suis saisi des doléances d'un groupe de collaborateurs de l'ancien Premier ministre Tshibala Nzenze Bruno en rapport avec le poursuite intentée contre ces derniers par votre office au sujet de faits dont mention en concerne. Les intéressés estiment en effet que l'instruction tire en longueur. Voilà. Je suis d'avis qu'il faille envoyer les dossiers ouverts pour la circonstance en fixation s'il est avéré que cette instruction préjuridictionnelle est clôturée. Veuillez agréer, Monsieur le procureur général, l'assurance de ma parfaite considération pour le vice-ministre, ministre de la Justice, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Bernard Takai Shengumbi, vice-ministre. Donc, Likamwango Yangoana, plainte ESA contre l'ancien Premier ministre Président Tshibala Nzenze pour un détournement, primes et autres avantages légaux pour un conseiller et chargé d'études au cabinet. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Coup de chapeau dans la justice Nabiso, état de droit, ils ont processus, ils ont procédure, il y a malembe. C'est vrai que l'état de droit, ça ne rend pas notre justice parfaite, ça ne rend pas notre justice commis infaillible, non, mais ils ont déjà la volonté au la volonté au monana, c'est vraiment des choses à féliciter. Tu as vu que le Premier ministre peut nous soulever, peut nous dossier qui est suspens. Et ça va règlement des comptes. Tu as parti politique parce qu'il a commis acteur politique, parce que je suis peut-être de la Mouka, parce que je suis peut-être de l'FCC. Non. Ata oyo ozana cash tozo mona lelo ndeko Vital Kamerhe plus d'une année asali na Priboloko mais azalaki master ndeko proche collaborateur il y a président de la République ndenge toyebi yango malamu président de la République alobaki yango na Top Congo na 2018 je pense ezaki era campagne électorale alobi boye oza master nanga oza pire nanga mais soki kete au lieu mongo à l'état soki kete au kitapi tepi okendeki libanda ya makambo ya masolo obanga na hote tokotika biso mamasa tokotika biso bandeko me place na yo na boloko. Donc c'est pas pour rien babomisa ki présent makala ne comment lokola VIP ba pavillon monsieur soana eza peut-être ba pavillon ko yamba ba premier ministre ba monsieur ko yamba ba ministre ba monsieur na justice votale la botte la biso pe ba toana ma pango ba teka ba mapango ba to ba mama batu comme une maman dernièrement asomba ki lupango na yeso ki wapi na quartier moko kuna balobi ki te kalate bazo buka yango mama wana zolela na TV na waki mutema pasi alobi aza veuve aza na 7 bana baza wana mwa mongo muke bapesa ki mobali na ye ya pension mongo muke bimaki na yango akene kosoma mabele wana ba comment on appelle ba conservateur de titres immobiliers ba chef de bureau ba tekeli bango mabele wana baza ba agent à l'état siko mama wana asomine lupango na maboko pe ya bato ya l'état siko bino boke atongi na ndako ne bozo kene ko buka ndako wana mama wana ko kende wapi ole bino bolanda ba conservateur de titres immobiliers na ba teka ba mapango ya bato ba teka ba mapango ya l'état bino kotika la bango ba vana na bango kaka ba teki lupango après quelque temps bato ba teka da IMA bateka bato bateka ime batonga ba très beaux appartements kuna batenga batonga vraiment quartier moko vraiment so ozoleka na musiko ozolula
mais mapango nyoso na baraza ya ngoka kaboye mutateka mapango wana il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais fait la prison, il n'a pas même été interpellé par la police judiciaire, l'office de la justice, il y a un cannabis sur la République démocratique du Congo. J'aimerais qu'on puisse se pencher dans ma camarade parce que ma camarade est comme trop. Dans ma camarade, dans la Badara. Les cas sont légion. Le terrain à l'État, ils ont été comme maman et moi, comment on appelle ça? Il y a ça des martyrs, mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ils se prennent pour des petits dieux. Moi, président de la République, tal fongola misunayo de kosako mimole no coup de chapeau na musala mala mozo sala landela batunayo wana soki omoni oya sali makamwa mabe bazo sala bateki ba batterie à l'état basali banani landela est livré na justice de façon que était afuta pour la makambo ya sali batu o ebele ko atekeli papa mwana abade a dédommager bango parce que l'été ko dédommager té mais batu na ba dédommager bango basomi mapango ebele ba mapango ebele ba ko teka teka ngobiti ba ko teka mapango na ba futa futa ba monga batu bali ba monga batu ebele ba teki ba mapango batu na nenga lokuta pe ebele hein ezaka raté ba ndeko wana nani wana tala na ba ministère donc premier ministre awa adamela batu mais e bana na ngote mais lelo balobaka 9 jours ezaka ya moyibi mukolo mboko eza mukolo ndako de wana na dosukisi maloba na biso na mokolo na lelo. Si vous avez aimé cette émission, bien sûr dites merci à l'homme aux doigts dorés Jack Kanangi la mobile appelle maintenant libandi et mutazaki na sima caméra oyo boye to bombare sima caméra pour ceux abimi bosa caméra cascade de salema pour makambo beauté oyo boyebani salanga moko. Donc dites aussi merci à notre productrice number 1 Bella Dinganga, notre queen à partir de Londres. Salut à vous tous qui nous suivez de partout, qui nous aimez, qui priez pour nous, qui nous soutenez. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Week-end, week-end, surprise agréable pour Nabino, pour Nabino Nyonso. Bon week-end, et pas Nabino Nyonso, Balani Nabiso. Ceux qui peut émission, besoin de remarques, suggestions, proposition, au ça, mon numéro, écran. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et parce que chaque jour est une vie. Avec le même plaisir, le vôtre vous retrouve très prochainement. Ciao.